Mais bah comment il y a un village moko boye village en il ko yamba batute village en za bata très méchant village en batu bankolo na ba Benjamin mama ani nani wana sulelo ko za test bana Israel bali lose wana foka ko yepsana mais to anata na ba Benjamin nini oyo bina ba Benjamin siko bon Benjamin baza mwana Rachel mwana tsukaya donc mwana Rachel aza mwana tsuka merci Benjamin mwana tsuka ya mwana ya Jacob n'est-ce pas babota na Rachel bana oya Benjamin bapesa bango ba ville na bona ta Josué bavanda kana pemeka ya Gilead wana Gilead makama Gilead ça suko songa siko Comment tu vois village, Benjamin, ce sont des méchants. Libota ya banani. Ya Kolese, parce que Kolese za mwana libota nini. Ya Benjamin. Ba roi David, Benjamin. Ba Saint Paul nyonso, Benjamin. Ba Saint Petro, Benjamin. Bref, ba Benjamin bazalina likabo très spécial na ta ya Moïse na tabernacle. Musala Moïse ala iko kumba kaka mwinda. Yaona yoga yezo mundimo zali nini? Mwinda. Bango nakata teba tabernacle musala bazali na ya weno kopelisa ba chandelier wana oyoka les aiglons du chandelier les groupes théâtral wana ya kisantu n'est-ce pas et les aiglons du chandelier batumi ba yeba kateke sifi les aiglons du chandelier ba aiglon wana moi ba aiglon na bataba wana mafuta ya solo kitoko ba Benjamin qui yeba nkolo yesu libota na bango musala bazali na ya kokende ya tsafu ba pelisi minda wana bango ka bazali na role wana siko awa Pastor oya komi na ville bankolo yesu ke ba Benjamin libota ya bankolo ya Rachel. Ba moni bango to moni tata moko ye awa akoti na ndako ya Levitique moko ya pastor. Parce que pasteur amota ko mona ki moninga ne wana bio. Yo na tiaka na yebi yo. Pona za ko continuer nzela butu. Lala na ye pa na ngai. Pasteur la bino ngala ko lala te parce que village na bino oyo vous êtes trop méchant. Bobo makabatu. Bakimpumbulu. Yeli bote bankolo yesu wana baki mpumbulu babo makabatu tina le kana mwasi na abi no titanke oza epa na ngai oza no bien parce que ngana za pe Levitique na za pe pasteur ngam na za bayebi ngai bien pasteur ona yokela ka moninga na yenani pasteur ake alali na ndako na baleba silisi ya kolia butu kata ebandi bu batala ka ba Benjamin ki yeli bota nkolo yesu bango nyonso ruba ye kwa sekeli ni ndako wana Babi tomoni mupaya akoti awa na ndako oyo. Bimisla biso ye. Siko basene ni papa wana kola ndako bi o. Na boza na besoin pesa bino mwasi na ye babite. Boza na besoin ya mwasi te. Toza na besoin ye mobali wana koti kuna kiye pa passer. Abima awa biso foto matela nini? Cheval. Ndenge ni nwana. Il faut basale makambo oyo. Kaka mwasi na mbali bako yiko sala mais siko yaza mwana mbali baza ko senga eti ba mfa sala nini il faut ba connaître abima na libanda bako kenae ndenge mwasi na mbali basangana ha haleluya est-ce qu'on a pene salama bo isala ngawate mais siko yoko ba Benjamin oyo na mboka na bawo babi lelo yo kankei toko nani ngei tata pasteur Hallelujah. Bande kono ka toka ntsiko zo mwa representant wa ligo zonga neto ko yoka saga oyo komo pole kala Andre libota ya kole skiwa Benjamin bali ya kasikoyo ndeko na mwana mbali ba pesa ye bango basa neki baba kambo ezali keto za ko mona o kamambo mamboteko Hallelujah. Amen. Zamba pambola neto za ko zonga suna party oyo poto continue to eba nina mo koleka awana bisika oyo koke ne mosika tende kona mama ani Nina wote za kozonga tanto kolobla kaka makambo n'est-ce pas? Ya bien, distraction nini ya roza na yango. Bon, maebo ya Yesu. Maebo ya Yesu. Kita la tala kaka na kolela ko continue n'est-ce pas? Hallelujah. Hallelujah. Kita la tala ya kolo. Yesu nangayo mama mia mia mo ikambo nanga itaringana ye ha he itala Yesu nangayo
zambaza malamu Mama ni nabaza kitalatala na nkolo osepe na ngoneswa. Oh yes. Wana mama mari bisa mtazako nyingi sana sana video kwa wana. Yeah. Mama ni hao tokomi na place na lekete tata pasitere bwa bunki. Ba demande ya batu babike yani faut sanki faut vaika. Pasteur wa ndeko na alobete no. Ngapi na zaka na mwana ya mwasi awazana no vierge. Tika na pesa bino ye comme ça bokene na ye. Ne botika papa pasteur libre. Voilà, passer roi yamba ki wana lo baka sala tena mwana ya vierge. Merci. Ko passer msuna hivi ke bako babuta kite. Babuta wala kutazwa zaje na mwasi na kibwangezi wana ya zane na kata ndako wana. Me bat baboy mwasi wana. Baboy pe mwasi ya papa passer nkolo ya ndako. Sio komele basi bazana ndako na trois. Nkolo ya ndako bazana mwasi na ye. Papa passer visiteur azape na mwasi na ye. Et puis papa ya nkolo ndako azasuna mwana ya mwasi zana nani? Vierge. Me bat babi no lelo mwana mwasi nani? Ngey. Tata pasteur. Ngey. Mais siko pona ni bango balinga passer kasi. Bon, parce que maman Anina Banza tolobela ki yango déjà te titango yo oza mondimi oza mosali ya Nzambe. Kanga makaka na Yesu. Soko otiki Nzambe. Opengwe. Yebaka ete ba makambo ko na koyela yo. Satan yango wana akonika yo. Nzambe pe alobaki na ba Israël te. Tant que boza ko sala ngai te. Na ko pesa bino ba ennemi na bino ba nika bino. Siko yi place na salima a penko place na. Bon, série ezali to ko yako analyser mo ko mona ete d'abord quand la bokino ne awutaki. Zwa décision kende azoko kozwa nini? Décision te. Ka ko yokela ka babokilo. La lelo lobi la plus moi c'est un peu histoire bible que moi c'est ndumba. Yo pasteur ozoko no baluka na moi c'est ndumba na possibilité pesa leke ka ko ko za pesa libala mo yanzila nzinga kwani? Yanzila nzinga. Yo pasteur ozaja ko no bala ka bala yanzila nzinga. Oza na kilo iko kapina ngate. Nyonso oza ko monete za ko landana. Pire encore ndako ayeko koma awa epa passer oyo oyebisi histoire les prophètes mangés par les lions. Pasteur wana azalaki de passage mosala ya Nzambe mais akutani na moninga miso ya nani ya pasteur kie biloko oza komona ekomi lelo na société na biso. Oh papa pasteur wana kaka ye ndenge natielaka motema o Dieu m'a dit de m'a parlé. O Nzambe alakisi nga bamakambo awa ozwa ma ya onction oyo osala boye na oteste pasteur ansili aza na kilo ya bonzambe ekoka Chaka yo maboka salite na mtu wana ozo baki pasteur. Pasteur ozo na pasteur ebita avant ya kocha yo maboko ne wana nzoka na otiko sala makamezanga tini. de place oyo pasteur oyo aye wapi akosami na moninga na ye mosusu ke lala na yo awa fala continue kaka nzela na ye ya alali wana nyonso eza kosemba kosala ete Nzambe azalaki na ye lisusu te pasteur oyo. Bref mama Ani bato asite na baboyi même papa pasteur na alobi kaka ke bon ça va nkolo ya ndako ça va merci na sacrifice onyo opesa mwasi na yo na mwana na yo oyebisi nani soki takutana na kaya boye ya bato bayeke pesa biso bapaya baza na ndako na yo wana Loti na mboka ya Ninive baplace baza kovanda basemaki yeke bimisa biso bapaya baza na kati baangelo et puis l'autre a proposé que na kopesa bino bana ya basi bazana banani ba vierge mais botika banani bapaya de place on a awa suzuka oyo papa passer ça va tika nazo mwasi na ngai na pesa bango nde azwika ka mwasi ne kie mwasi ya ndumba ote kozwa wapi na Bethlehem n'est-ce pas ya Yuda azwi ya tindike na libanda et puis bakangi porte papa passer baza kosenga yo papa passer remplacer place nani mwasi na ye mwasi neta bazwaki na bakena libanda bandeko na ngai bondimbisa ngai me oyo eza na Bible na banza pe mama anoke na kotana yango Bible lobi ete mibali basakanaki na mwasi oyo jusqu'au point où aseignaki mabe baye kozongisa na batongo na porte ya ndako papa passer tanga fungoli porte amoni mwasi na porte boye alembi aza kosenye partout basakanaki na ye Bible lobi nombre mibali oyo batambolaki na ye te mais Bible lobi ete basakanaki na point où mwana mwasi makasi esilaki osila somo saga na Israel saga bana Israel otuza koloba siko Benjamin libota ya nani ya nkolo Yesu metala saga sarte siko soki na moni bongo susi pe mwasi yango bafutaki oyo ye mabe asalaki bon nyonso oyo eza kofunda ete nalobelaki yo deja ke bamama ebele bovanda mabala mikolo oyo moindre décision yo na mobali na yo mama pardon napesela bino yango deja conseil na nini na émission ya les hommes na la femme mariage na célibataire
ete yo mwasi ntango oza deja na lindako mobali baprobleme nyonso oza na yango vanda na porte nayo na chambre yo na mobali nosala nini silisa yango mais soko bika etika nakende mpa bapara na ngai nazongi mpa baboti na ngai sava kuna okende makambo oyo ekokuta na mwasi oyo yango oyo pasi kazongaki mpa ya bapara na ye basi même si mobali yango azobengana nazwi le machete yango bamba yo vanda na yo kana libanda kanda lekosila nango aya ou bien